mama ngai nayebaki omoni oyebi que ça fait depuis Boussol na kasi te hein. Boye que so vous remarquez bien banda forêt nationale ti lelo na zana observation makasa o sabna ba live te. Alors on est de zongi boeza pour tout ça la ratissage à bilo rebelle. Ozomona. Si do bongi ça ils na ba kakol kuna banine tout ça mais na moni photo bongi ça bilo rebelle su ya mike pour do zonga pena. Parce que so do zongi te et au ça là so do tiki les rois de la forêt vous allez exposer la maman B et belé donc il faut le bon qui sont déjà quoi. Merci beaucoup. Vous savez conseiller. Ça qui va forme, font la micro. Ouais, Boussol. Ingénieur de son a posté déjà, hein, n'a déjà na 4 pages. Na vu les rois ta la cana déjà. C'est bien. Bon, pour n'engayer déjà na opé Sabino de côté Alex Ntima bonjour. Bonjour. Boussol bonsoir bino tout donc. OK. Bon. Bon, avant na banana nous ko lo ba pour na sujet oyo na banana ko contredire le ko mettre paquet bois lobby le ko lobby biso tout dans mis tout monaka muto yo lobby abi oyema makasi abi no oyema te donc surtout biso comparer na jero oyo lobby ote pas bien affilé il y a pas match donc débat ils en il y a lobby na jero te azolo bana Miché il y a lobby na jero te ba Miché bon ba yemba vraiment na Miché continue na oza on a continué à simezana wana ténoriste na biso bon aïe fait bien na mona ki aïe fait bien apa mane ba pe ligne mo te na Miché ba pe ligne mo te donc pour nga ko loba mambo to loba ga iloko moko chaque live to ça là on dirait un mot au moment ani si to perdre temps ya osola ka makambo parce que to loba ga iloko moko lobi to zongeli quand même iloko wana to mona pe changement na ngoti il y a peut-être les Alex Ntima temayo sur la de la forêt est-ce que ayoka abna déclaration ba fan na habité est-ce que ayoka ngo na lobela ke déclaration ba fanatique union c'est plus à répondre na répondre bino ah bon ba réponse na biso to considérer na biso ngote pour tout le monde to linga to monde ande acte to linga to ka réponse tout le monde ande changement et là on a ko loba na wenge batika ko imposer les biso ba musiciens batika musicien moko a s'imposer na travail na ye ba comme ko imposer biso ba fanatique et là to lingité ba tumso ba lingi yango ba biki to tala entre biso na bino ba fan banani ba opc tandis que mouvement pour résister et biso pour mouvement exister et biso mais biso on dirait ba fan to comme est ko bonde la batu na kata mouvement wana ba o ba dépendre pas na biso ba fanatique pour biso photo consommer bango pour que bango ba gagner mais je comment dépendre ni na bango o eza bango ba kanisi yango nde ba proposer tandis que na matori na biso soko maté et loko oyo na habité soki bazana idée ya ko boma maison mère to bazana idée maison mère et avancer to solo la makambu ya ba chef ezuna nous temps belé jusque là to moni loko te lelo na ko loba respect ya kakol toza nango toza penza na considération na ye parce que aza mutu oyo a passé ba bon moment na biso na tanyo so ya bisengo na passe tozala na ye mais kakol il faut comprendre que ba tout ba ye ba kuti na mouvement wana ye il faut à l'exemple surtout une si kaine si ya ego santé aza nesi mutu alléluia amen ye soki déjà ayoka ye pa kakol aya ko sala ka ngwana mais a cheka mwa godo ko ebike eloko na oloba kakol alinyango pesa la bongo et comme est-ce que yembe ngo so aza pour ça pas à imposer mutu na ye ayebike fona so la bina c'est bondo o ele ka bongo et comme si ko ke bien té surtout que na kota ba soliste bolo ba ingénieur de son oui ingénieur de son aza na ma mais soliste so aza bon attention ils ma beto yo kaka soliste wana ba ndako beta mais so ezali bien té van abeta na nini abeta accompagnement aye na solo ala guitariste à cause de la paix polyvalent mais a comme dans esika wana penza obiso to lingela ba soliste na biso awengete o musu bota na tapis rouge nga ku na préférer na nga vome ku tu vendre ke donc biso ne toza boy toza na posa ya mutu mo boy oyo aya ko yo ki sabisa litori na biso ke na ye toza na posa pe ke mutu mo aya sana boulot na ye bo imposer le biso mutu wana bo imposer le biso ete mais boulot na ye sengi ke bolongola mutu azala ki avant ye boti ya beta parce que na musique cadeau ko ozala te
Surtout que la musique cadeau est cause la musique il faut mériter. Les gens doivent mériter, te baso de mériter. Bah toi comme constant ce qui est, comme si wenge ya bango. Musicien azan a posa azala bien na bureau ton chef, na place azala bien na de la forêt. Et comment que ne suko bien te. Makamoto lo bango mingi et surtout biso tozana na moi tozana na moi esprit na biso na oya na lobby eloko ndenge na moneli yango bato so ba mona ngo mabe. Il faut to lo makampo ezala na nzela. Biso neto yebeli wenge, les ndenge so marché lelo te. Viens sonner, il faut imposer les bisons à nous. Imposer les bisons à nous. Esprit n'a pas besoin de rebellion. Imposer les esprit au besoin de rebellion. Esprit on a tout le monde en sauté. Viens sonner qui laisser aller ma casse. Laisser aller ma casse. Avant que ça mais belé dans mouvement on a pas viens sonner au lobby. Si viens décider les lois lobby, après si le bon on a mis ça moi non c'est aussi là. Le mieux musicien musu tout le monde bango na kata na wenge otuza na ngo wana na biso tuzana ba musicien belé bazana ba capacité na bango bazana ba talent na bango qualité ezali mais ba aux opportunité te ya ko s'exprimer pourquoi parce que a mutu amutu te le musicien comme c'est que pour beta na wenge il faut ça bien na mutu mo boy ezala bongo te mutu azana talent na ya azolinga kutu te ke yo o a compter pas na po beta place wana parce que a compter na talent na ye. Nous avons compté un talent, mais à compter la corruption. Avec un gars na solo, il n'a pas essayé moi 20, n'a pas moi 30, n'a pas éléki. Donc, tout le monde a eu quoi. Merci. Moi, na katina pour la monde déjà chef a bien. Merci beaucoup Zaki. Merci beaucoup Zaki. Zaki vraiment merci. Bandeko ba mata, ero mata lo kwa liboso fo sala fo kangana au micro. Et permettre biso to yo ka muto azo intervenir, ba eko ezo ngaraté pour que Batba kabiso bien, live ekende bien. Et puis Batouba nase bo sécuriser live, bo tapoter, bo tinde la Lex City, mana boussole ba flair et belé pour non sécuriser live. Donc Alex alobi azana mambo belé a koyebisa biso o basolo na yemo le roi. Donc tozawa ata 2h du matin tozana etia oloba na biso. Toyeba na roi basolo linini. Donc live oyo bo partager ngo Batouba belé parce que tombé du ciel la bilelo photo yoka epi na ndenge ya sola na vinsu sur ce mutayaki après Zaki eza ya lolo fongola micro bon Spajari merci beaucoup Spajari merci beaucoup Spajari ya lolo zela nan bandeko baza na signalé Gilargo certes to banana yo live va intervenir qui même qui to peut so parole après ya lolo pour que os autres intervenir na habité tomber cette sur Bossani. Te gira qu'on a émis que tu vas gagner live, tu bosses à Saoudien et puis Bilbao. Alobé Moukié, ce que tu peux c'est pas ça Louba pour que tu continues tout rana. Donc il y a Lolo font la micro pour avancer. Bonjour à tous, bonjour Alex, bonjour. Bonjour, bonsoir. Ouais, Nalandi ba intervention à Batunyoso, mais na ko réagir nan par rapport il a ndenge lobby pour na ba ingénieur des sons. Il faut pas oublier que son biso to landa ya live, ils son ya téléphone. Donc ils son mogo extérieur avec des bruits. Donc ça veut dire qu'ils son TKO to condamner ingénieur des sons. Ils son na biso le rôle nga na lo baboye na zu na zo filmer donc ils la son ndenge moko tena oyo utambala moko na amplificateur. Donc il faut déjà tous en moi différents soit là. Quand tu as son ils a bien été dans live c'est parce que bazo filmer en téléphone et puis il faut que téléphone nini tout ça donc bref côté à son vous allez un peu moins indulgent parce que ils a son il y a normalité ils a son que outil directement na baflé na mais il y a lolo na katiote tozala ki ya wana ba Alfred Solo tozala ki ya pina ba ministère mususu tona la santé. O tozoyoka o tozomona yango nazoloba pas retenir biso pe ka regarder pour na son mais au-delà ya son mais travail ya bato ba sala wana za na sie ya moyenne donc faut tout ça clair yango na lobby kasi soki na le soko lobby bongo ke l'herbe Alfred des aki son ils ayoka na ke kaka ingénieur de son wana moko azaki wana ndé mutala salat pourquoi l'air Alfred Azaki wana son ebimaki bien l'air Alfred Azate son ezobima bien te ça veut dire cela veut dire rendement zande morte. Exactement, c'est pourquoi il y a un na lobake botika mambo ingénieur de son azana ekunate
problème na biso toyebi yango biso nyonso ke to ana problème ya soba ya ba soliste. Il faut pas tous se marcher des mots. Faut tous à la même clair na mambo tozoloba. Pour l'instant, na ba soliste au bazawana, ils sont pas à l'auteur. Ils à la Angola, ngaku tout regret na ngeza mingi na Angola. Parce que Angola aïe wenge c'est pas aujourd'hui Angola, ça fait plusieurs années à zana wenge. Ce qui azoko quand même pas qu'on reproduire babiloko oyo et ça makala, ça veut dire que ça l'interprétation azoko kate. Là c'est il y a un problème. Il y a un problème. Moi je pense que urgence c'est ça ya koluka soliste moko ya bien. Oyo azana expérience oyo azabe. Japonais pe azali beaucoup toko j'en ai vu japonais pe hein. Japonais pe azali on a zo telenga zo l'orchestre mo ya stable à côté avant japonais zonga nae parce que pour l'instant franchement je préfère japonais que bao bazawana. Mais japonais a dans jet set hein. Za jet set wana zo kende nae ka ko kende yo kanti faire azana soliste mo na mona ki kuna zo beta na nini mo zo beta na nini o bakendaki na kolezi wana ezana soliste muso azo beta c'est pas japonais. Mais ngala lobité que japonais zonga mais japonais go zonga nae soki bazongi si japonais je pense que japonais go zala mieux que bao musu bazawana parce que bao bazawana en tout cas to kosanate elo mo te malonga ezakuna to moni côté pona ni bat bazoli la te côté basse bat bazoli bate oh Gino azala ki boye Gino non parce que muto tozu azo beta basse bien bao bazawana même o wana te o ya lofombo wana te mais o wana mususu pe azo beta bien donc toi na basiste mo bazo beta bien yango moni que bat bazoli la te côté si quoi ba ténoriste moi je pense que pour nani bazo pesa te jo ayemba la Jani wana na deuxième équipe ayemba parce que Miché bazo tchawana okokate azo baby sa makasi surtout là ye azali na problème Ouragan azali na problème d'interprétation ba maloba ya ba voko wana azali na moté mais sikoyo on ne sait pas semaine oyo banda nini tomber d'ici là on confirme même si on est pas sur la 28. OK Comment moi faut qu'il a tomber d'ici là il me gérer biso. OK Continuez les ya lolo. Voilà, ce qui est ça que Azaki n'a problème peut-être il y a répertoire peut-être le babongo, il y a pas de problème il y a tout lobby batikela à apprendre babanzembo et tout mais Miché en tout cas bo imposer botika ko imposer yango na lina senga je crois que peut-être batu baza awa o bayebi Alex ayebani na ba kakol et tout ça na ba igo ba solola batika ko imposer batu mo boyo bomoni ki azoko kate bi bolingi ka bo imposer pourquoi batika te na côté ya nini kuna ya batalikolo botiki catholique chikapa et puis botie o wana soki satellite soki nani wana mona pe azo yembaka même moi bien par rapport ya Miché surtout na chorale azo kokate ba voix na ye wana ba voix wana en tout cas wana ba voix ya vocal kaka ba voix mo ya chorale e kokate ayi kokate tu vois donc botika ko imposer biso ye ya ko imposer lokola nde ba imposer ka designer bazo imposer ye écoute ba yebisa biso sunini designer ono ye aza mawenge et tout ça et bon Miché eza nani batika ko imposer biso bapesa bato yo azo mériter ko yemba botika ya yemba muto azo mériter te c'est pas que bon pesa ka bato oyo peut-être ba yebi na bango te kaka parce que bolingi bo imposer bato ba imposer ono biso moto yebi pourquoi to tika ye wana bino mo boyebi bo biso tozo mona to na posa wana te et puis asuka pona chité répertoire to lembi impresse au Congo to lembi nzembo wana mususu ki nini to lembi gang o wana via kotaki nango na nini to lembi banzembo wana tozala banzembo ebele batikela biso banzembo wana o nyonso babetaka na ba rap o nyonso lembi batika nanu banzembo wana babetela biso banzembo ya formidable babetela biso banzembo ya flashing eta babetela biso banzembo oyo 10 ans to betaki na poto te ba album to bimisaki naza sûr et certain soki bapesi vie nzembo ya Fatoumata ayemba ngo du début jusqu'à la fin via koyemba ngo te parce que ayebi maloba susu te pourquoi travailler en côté tandis c'est ça nzembo moko récent oyo auti obimisa awa donc il fallait un répertoire dans mutu mais tellement travailler à qui buissa pimpa na qui témoignage qui buissa pimpa na témoignage nzembo wana mususu wana nyonso wana via yebi ngo te. Donc voilà, pour ne pas monopoliser ma parole, Natiki Patmususu, et puis merci beaucoup, ya Lolo. Tomber d'ici, il faut noter pendant les caméras répertoires. Les caméras répertoires, ça vraiment, ça très important. Répertoire de ceux-là qui n'a Jack, de ceux-là qui n'a Bilbao, de ceux-là qui n'a quelques fans de ceux-là, on a vraiment établi un bon répertoire. On a déjà les rois de la forêt parce que
parmi Babilo Senga qui a Senga hyper répertoire. Banzembo lora ba Kelvis Koi. Maman a vrai chant. Donc Natindela qui a Gilard go fongola micro pour Master O Jimmy Ambuya qui aussi koza libre. Fongola micro tozo ka. Ouais. Boussole na bandiki tout nazanga moko to sola maram na biso wenge bien président Ruto Alex Timaza à la pointe donc hier utatika biso nde tout sola biso na biso tant ki ba fan pour hier à sola na vie bon problème na nga eza to zuina nous to est dans le côté à champ wenge na biso eza wenge mo boyo se son ba ventilité pour so zui wenge balo telema Jan Lacoste Ferry Babi ya Jackie 5 personnes en so batemi ye moraza en 4 wana sentir ki wenge to longola jeje to tia sikoyo Emilia akomi wana a jeje akomi remplaçant na to longo est-ce que to sikoyo wenge sikoyo ya héritier so to temisi héritier JDT Kabose Muketonga Eboalotin siko tota siko wenge siko ya lelo sikoyo oyebisa ngai o nanyoyo o chikapa o na moina wenge na mincho nde toza boye biso to abana wenge bakosa biso te wenge ya lelo so babi penaki to pona ba musicien o bakoyemba wana penaki to apena na concert monde to ndoza na ba biso to ndoza ba fitini wana mais Gilago ouais. So tali concert ya Grand Palais Arena, tali concert ya Adidas Arena. Oyebisanga ke no tokanga ki na mte ke no attaque chant na biso pe comme déjà bien. Te tunangani biso pe comme déjà bien. Frère nanga eko kuto Kodani kanga miko. Kodani kanga miko. Yokelo na ebisa. Omoni so tali, omoni concert Grand Paris. Nga azara na concert wana. Concert tobeti na Belgique na concert tobeta na Adidas tout ça ba vidéo na Alex Tima to za na Adidas donc elo ezani problème ezani bon moi ba concert tout tobeta na Paris ba mission biso ba yembatin frère par rapport à biso to za na kala to talaki we raso abetinet na Élysée Montmartre abetinet na Marayondo kota concert na retard kota concert yo bisanga magam na kota retard ndeni na kota ndeni yo magam ni yo bisanga kota concert guta vangu yo bisanga magam na kota concert te tika magam bwana kota na retard na kota kota concert avant ko le gaya lolo azate na biso tout ko magam ni yo bisanga na kota concert guta o mwenga concert na biso na kota ngona afa mais lo ezani ndeto banda ko yembisa ba musicien suwera pa ko matabwe ayemba abengi pena musicien poni ba vie balinga soutenir anda obelela mso abeli te bon na beli musicien bo ayembi asali vocal na sisi biso pe to betele maboko a chanter musicien to betele maboko mona asala yo na Adidas Arena asala yo na Adidas kasi yo kasko elo mona biso mona répertoire na biso nde bazana bango tunde bate mawana ponga na ebisa yo siko so to bi pena to tika pena nde mère na biso uta ekoloba pona zaki na anda oyoka so to bi pena to tika pena ba ministère o ba défendre biso partout donc c'est to tika biso ka Michiga inongo moi muke to tia sous petit na biso na zéro o tout batikali même catholique ayemba na na invité ayembini pas yemba ke Paris Arena papa to tika ba vai non Girago na Paris Arena na Grand Arena mulatika ki empreinte makasi ko le catholique azata kaspo ba pesa ba vocal yemba vocal muketo ngati na Paris Arena eza vocal na ye muko za muketo ngati eza improvisation. Bon, Alex Tima, eza orchestre na biso toko lobato ke nyoso te makamusu eza ba cuisine interne to bomi na biso moto parti on bon to esiko place à soliste opena ba finga awa trop na vana na ngana se na yoki na batu ba kotelinga na batu ba o ba se défendre na ndenge na bango bon moni pona soliste pona ba soliste moni wenge za ba soliste loko ba Burkina Faso mboka lia wenge ba soliste loko ba Flamme Kapaya wengi ngwashika paya wengeza ba soliste lokola ba
japonais maladi wenge na ba soliste lokwa ba Christian Solo ba Kimbangu Solo tozwa sikoyo neti tapis rouge nanyo oyo so nanyo azobeta soki solo angola oyo tozwi susu soki vedes abeta na ye tobona biso te père omoni biso toanda odiscute na bcbg abeta barumba mais biso toanda okanga bango na générique donc vie so atie générique osentir que Victoire Mobimba papa alakelele album alakelele bato bafinga mpo album alakelele etekama 2 fois mais tosomba album wana parce que premier album ebima manzanza mais deuxième album ebima milangi parce que ezalaki album moko bato babetango bayebi tosola makambo ya orchestre na biso eza te so moto aloba vérité na orchestre aza infiltré ngai aza infiltré te eza orchestre na biso mais babongisela biso parce que tosentir ke na minute oyo no babeti te no babeti te wera bina via bina makasi moi na balider nde bazana ezalaka président Josar na Vincent bato babinaka na bagénérique osentir ke talaka Vincent nde abina na alerte générale to ndenge abina na témoignage to nde abina na sous-sol siko via bina na sous tosola mpe makambo mo ya orchestre na biso tona ya souci orchestre na biso efongwama maison mère ya orchestre moke te maison mère ya orchestre brigade te eza orchestre vibrator te eza orchestre bina file te eza basamouraï te omoni biso na kala ezalaki ndeni soki tomoni orchestre na biso oyo neti soliste moko alongwe toke tozwi soliste na orchestre mosusu toye na ye bo tozwa kimbangu ndeni pa bini kimbangu wana kutu kimbangu wana sikozo tina biso tozwa soliste ya nani ndeti sikoyo soliste nini aza na top oyo tokozwa neti sikoyo ngai nakoloba non soliste tokozwa te omoi na kini wana tala vie so kaka atie kaka ti alobi ke nana na posa basoliste aza na posa na bango bazoya te baziste moto abenga ye eza kakole moto abenga mwana lofombo yango lofombo amanke biso barespect lofombo parce que ndenge aza na vie de eke nda bien te ntango sikoyo lofombo babengi ye aya kobeta na maison babengi mwana ye aoloba nini lofombo aza no na kanda vie aoloba nini tona posa sikoyo soliste ye moko mpe na basoliste na kini baza oyo babetaka mpe oyo baleki baflamme bazali tokosana te. Ok, merci Gilles. Merci beaucoup. Merci tokabola la parole pour tolandi intervention na yo première partie na ozongeli to retenir Alex City mazokoma azolandela biso grand S fongola na moni kombo no bien te grand saoudien voilà les grands saoudiens fongola micro. Bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. Je crois qu'on a eu à faire analyse, critique sur l'ossature. Je crois que s'il faut aller dans le critique analyse, ce qui est vrai, déjà déchet Zali, c'est qui encourage que déchets à la ebele ezabat bino boyebi nga vraiment na comité na ko milobela ke moyen na tanga ba kombo na bango et puis ça nga kanda déjà alors elonga nazo senga kaka to accepter ce que nous avons, il faut accepter ce que nous avons et essayer comment donner les directives naebi ke Alex Ntima azawana aza un peu na facilité ya ko communiquer ndenge azawana il faut yeba que akomi na un représentant ya ba oyo baza na facilité ya kokutana kana ba membre ya bureau ya wenge musique à maison mère. Alors ce que moi je peux dire ici c'est quoi, certes que to uti bino tu boyebi que to uti poto ba bisio to kendaki na bango eza na ba oyo batikalaki na poto
faut boyeba que peu bato wana to travailler na bango pendant plusieurs années bazwa oyo tobengaka cohésion ya mouvement eloko esengaki ntango bazongaki ntango groupe ezongaki na kini il a fallu bazwa temps avant babanda koprojecte balive il a fallu bazwa temps na baoyo bakobakisa oyo bakorejoindre groupe bazala na cohésion mpo baprojectaka biloko ya wenge ntango baza na répétition bazwa nanu temps batya nanu live à côté basali constat lobi tozalaki na concert mais otali bato bazalaki na live ya wera na regretaki mingi donc c'est comme si les gens en ont marre défaut oyo biso il fallait nanu tobomba yango tozolakisa na mokili que non voilà nde oyo wenge bato balobela ekenda sango babiloko wana eza erreur administrative banani bakoki koyebisa de la forêt que na minute oyo toza na besoin que non tozala nanu entre nous faisons nos répétitions entre nous ntango tosentir que non bana oyo tozwi bakoti déjà na mai bakoti na bain nde place tokoprojecte sikoyo balive eza eloko ya liboso wana ya mibale bacritique c'est bien mais il faut aussi encourager les gens qui sont avec nous pour le moment bato baza na biso nde bato bakobundela biso bitumba kaka bango oyo biso tozo négliger tozo critiquer ça qui est vrai critique ezalaka moins bien mais au-delà ya critique tobenga yango nini dénigrement mais tokoki kodénigre eloko biso toza nango te eloko wana ekoleka te tosala effort topesa bango oyo ifale topesa bango oyo ifale topesa tango topesa bango oyo biso toza nango topesa bango effort ba force po basalela biso musala ya bien s'il faut toucher les cas ya nini ya ce qui les solistes cas ya soliste eza boye Angola solo j'ai comme l'impression le monsieur azaka na ba panique batikeli Angola vraiment temps ya ko se ressaisir un peu te po azotala ke non charge ni eza panique tala Angola solo muto abeti ni grand Paris arena tozwi yango pe meilleur concert ya année bapesa ye quand des chances ya kozala ke non bazala un peu patient envers lui azana ba potentialité oyo il fallait abimisa mais apparemment ce que nga nazomona azozwa pression moko ya makasi yango ezosala que Angola bana ko se perdre mais moi je suis sûr et certain à cause de la grande soliste mais c'est un bon il faut toujours du temps à cause se perfectionner à cause de la bien et loka nazo senga ya suka bato baolobela makambo ya kakol baolobela makambo ya igo nalobaki awa dernièrement balongola bacharge wana deti igo wana batika ye musicien simple soki omoni désordre koti mingi na wenge eza igo batika igo azala simple atala makambo na ye ya nini ya sente c'est tout balongola ye babiloko wana ndeti désordre nini oyo ndeti moko oyo kosite omoni ke non barecrutement moko ya buzoba azoyela biso ye basala recrutement na maison mère non nazoloba papa maison mère ekomi mutu nyonso to akomi na monopole ya kosala makambo yo monaka bamusicien igo ayelaka biso na maison mère te na podium wana bambwa ya bamusicien omonaka bango te omonaka biloko oyo nini igo asuflaka de la fouet na matoi biloko ya buzoba alors biso tokotikala na buzoba te igo il faut atikala un simple travailleur na wenge musique à maison mère il ne fait pas bien son travail batika ye nanu boye mpo namoni ke soki otali badésordre ebele ebandaka na coin moto alingi abeta atia vocal il faut atala igo il faut aloba non pesa babiloko wana ezala etikala kozala te ata soki ezalaki na wenge mais ezalaki visible boye te asali te biso toana besoin ya biloko wana te ya suka nga nazolobela eza na ndeko moko alobaki makambo ya soki ntango wata azalaki na mwa leadership moko boye azotelemela ye moko kakol nini mais boza na chanteur leader te des problèmes eloko mosusu ezopose problème na wenge eza bon chanteur leader aza te mutu oyo akopose aza na connaissance musicale ayebi koyemba aza pe na makambo aza te
bino bozopesa makambo designer à part Choco aza na eloko mosusu te akopesa na wenge wana à part Choco siko bino bolingi bopesa designer quelqu'un qui ne sait ni rien ayebi koyemba te ayebi nini bopesi ye makambo keno po po papa, akendaka na boîte papa, asombaka bachampagne grâce à eux, tika na silisa Zéland Negonanga Izala Kimia, tika na silisa J'ai beaucoup patienté. Hein. Ouais, toujours l'endroit d'arriver. Bonjour, bonsoir la famille. Bonsoir Bilbao. Bonsoir Bilbao. Biso état que tous allons dans le département, il y a débat, il y a maison mère. Partout débat, il y a la panel, il y a zawa bito. Au monde on a zawa, on a défendre leader nangai. Bon. Na yo ki bande gonde bolobi, na yo ki pena, na so ki pena tango yo. Kala ngai micro nangai na lobelo roté. Donc bino pe bo supporter ba ku o nga na yo ki. Bon. Na yo ki ndeko moko alobi awa ke banzema mosusu vie azolinga oyemba yango te mpo akoka suki koyemba yango te nayebi te nzembo nini wela kokoyemba te eza mpasi lokwa telefone namona bamusicien bauta mpa auti mpena orchestre moko mpe alekaka mpe na tv maye kosala teste koyemba nini telefone babetela ye maboko bima kende babengana ye likolo ya telefone donc ntango moto akoloba bongo eza déjà manque ya respect vis-à-vis ya artiste bon nalongo wana ndeko oyo auti oloba awa balongola bakri ya Serge le pétrolier esele yo ezalaka te eloko wana ndeko soki ozolanda ngai nayebi soki okiti soki bazongisi yo nayebi te ezalaka te ndeko na ngai eza bakri ya sele yo te bakri eza ya maison mare en plus bo remarke banda musique ebanda na Congo ou bien na monde nga nayoka te musicien moko aleki yo te bazoyemba biloko na ngai ezalaka te boyokango wapi roi David aza wana alobaka mpe ke biloko mpo ninga ayeka moto aloba yango asi biso bato bongo tolanda ye mpo oyo aoloba aza eloko te même na communauté même na musique ya Congo azopese te donc amoto akolanda te eza haine na ye ezolobisa eza haine babrigade balobaka te babercy balobaka te bato nyonso balobaka te atoke na quartier na te babetaka biloko bamisio balongwa jamais bebe kero akoya bo baboka biloko na ngai bebe kero jamais brigade balobaka baboka biloko na ngai même pas fali bato baboka liboso ya générique na liboso jamais balobaka baboka biloko na ngai jamais pourquoi kaka ye kaka eza haine moko vis-à-vis na wera alingaka ne wera te donc haine wana voilà pourquoi donc tokolanda biloko wana te nakozwa tambola ye te mpona makambo wana donc ezali biloko ya maison mais fo bwakama bon eloko ngai na koloba ke omoni basuggestion oyo bato bazolobela donc bapasi naosanti mpena bandeko baoloba na bapasi na motema osanti mpenaka bato bandeko baza na bolingo orchestre me babiloko oyo elembisaka bafanatike nalobi teke baza na raison à 100% mais nayebi bandeko nanga bakongolais nde tozalaka donc kongola koka supporte soki eloko eleki ekanga mingi omona ide moko mpe ye nga kutu davance kuna tiki donc biloko wana foko evite yango kokima bamusicien elembisaka mpe bafanatike il faut koyebaka ke kokima musicien esisaka valeur ya orchestre eloko wana fo toyeba yango nayebi te bato bamonaka bakeye na bango mais Congo toza plus de 100 millions d'habitants diaspora na toza bamillion na diaspora kokatata soko lobi likambo na panel awa nde tous les plus de 100 millions de congolais bayoki yo te motu mosusu ide na ye kanda wana ayo mezomeoto misi balongwaka kaka okende te na basankusu oloba na yeke te boyebobo okende te na idiofa to na mupompa oconvaincre ye la mosusu mpe amataka ne na panel te bato bongo soki baza bamillion de personnes litanga ntango ezotanga ata immeuble yango ya wenzori ata immeuble yango ya ndenge nini yango ata ngomba ya ndenge nini chaque jour soki litangaka moko ezotanga na likolo ya immeuble ya montagne wana suka montagne ekobukana kaka litanga moko chaque jour nde eyekite ezoswente eyetanga si omona mpena montagne ekwei
tant que fanatique bazo déclarer nga na pas biso mona ba panel ba busol bazali ba toyebi combien de fans ba bina wana nga souté combien on te perdre déjà miso ko bazali ba sombi déjà ba na lobite ke ba fan ne soit ba bon mais nazo lo bana donc ne ba lo ba s'il faut dire la vérité et la vérité so on est soyez S'il faut dire la vérité, le pas Ventoni. s'il faut dire la vérité Bonsoir, Ndeko Kanga Miko. s'il faut dire la vérité eza bafanatique bisuka na makambo oyo yango répertoire oyo eza bajour mosusu totie biye boye bato baobaye na bango kosomba biye mpo viens obetani kaka banzembo toyokaki na are na grand paris obetani kaka biloko ya forest je vous dis vrai bandeko na ngai makambo ya répertoire oyo 10 ans yango oyo bandeko oyo bayebi mamona oloba bayebi 10 ans toyoke 11 ans tolelaka répertoire 10 ans bandeko na ngai balex baa batémoin basaoudien baza batémoin bajetu babusol tu bayebi 10 ans donc eza passe orchestre pena mpe bongisa bon naye kota bachanteur mutu na mutu ayokaka musike na ndenge na ye boza na raison oyo booloba selon bino nde bomoni me ngai nde naomona orchestre eza kitoko ya kosakana te wana ngai eza opinion na ngai motu moto apesa opinion na ye orchestre eza bien moko ya kosakana te orchestre wana ndeko oyo alex ntima tie na nsima wana soki otie na chorale otie ye na miche bayokana te ke ote etikanga na mata yoza na se bawelela voix miche abomba ye aoyokana te so miche pa pose na chorale miche akobomba ye voix miche eza pusa koleka ya ye otiaka litoi bien fo boyokana litoi bien miche wana aza lokola loko akanza miche se loko akanza miche wana bozo négligé kaka bozala te ye bobo mais c'est un bon ekosakana te même garçon na satellite master wana c'est un bon inongo pa yaki boye te jero ayaki boye te catholique ayaki boye te biso mo tozomona nde bavoix bacole vocal ezochange bango biso tozomona nde baza koévolue na voix bana na mibale michel na satellite ndenge avi asali bi azongi nanu nsima batravaille bango anatana baprépare baconcert oyo ekozonga na europe anatana baprépare moro te bango baza koyemba bazorépéte si toya kobeta baconcert ti album ebima bana wana bakoyemba bavoix ekopanzana ce sont des bons nayebisi bino garçon wana arka soki otie na miche bawelela bawelela mutu moko te atikela moninga ta nayebisi bino na chorale miche bokoyoka ye mingi koleka ye michel eki ye na voix likolo makasi donc côté ya nsima eza nango kitoko côté ya nsima pena eza pena bien mais via alobaka na biso ke ye aza monteur soki pièce moko monteur eza intact oui toyebi ke monteur eza intact mais soki rétroviseur ezwi problème bakochange rétroviseur mosusu mais na minute oyo pine ya gauche eza ya etobokaki tochange pine mais pine wana ezosila mopepe pa mapamba soliste donc monteur eza nango intact eza na mana matricule 00 vi ozali nano mais toyebi kochangeaka no bapièce mais bapièce mosusu ochange eza nango bien mais pine ya gauche oyo etobokaki ochange no mosusu mais oyo otie ya sika esila mopepe pa mapamba donc moye tokendaka bina tamula eza te mpo esila mopepe luka batya so mopepe esili mopepe donc il faut koluka pine ya bien pena soliste ya bien mbala moko van nga apart mosala na ye nanu naobangele na etake masa ya alfred van soki ake poto boyebaka kokima na ye wana bomata bokita da tomata tokita na tokotya bote mpo vapena na kati tomata tokita van na kokima wana fo kotya wana na mutu donc eloko wana fo koluka soliste moko sikoyo question na tuna yo ebongo soki akimi te kasi bon soki akimi te na kolobaka gloire a dieu ekomi makambo nzambe akotela ye
Na Mais maison mère, na ba pourcentage. na maison mère, Zela Bilbao, Zela. Na maison mère, au-delà, longola nan kakol, le reste, et na mutu moto la ksawira fidélité le roi kakol. Donc tout longola on a mis tout na biso. Tout longola on a mis tout na biso. Donc Oui, vous avez raison. il faut pas, il y a un siko, il faut pas que le na panel que non, net van au kimana. Miko, o lobi en trop, mikolo na ba panel. Mais oui, vous avez raison, non, Ya, lobby, oui. parce que au moins même il y a mon replace ça, au doko teni na mutu, ozomona. Et on a mutuno Doko soye. teni na mutu. Ya on a te mutu nyonso te parce que bango nyonso wana na ba auto tanga na ba ba ye na ba ba ye ba na ba bazana ba ambition na bango ya ba carrière na bango te na do défendre orchestre na défendre Ngana lobby, ngana lobby. Papa Tosé belebo partager parole ko. Vivant Zela oyo kota na panel o reçoit parole. Vivant yobi ngana ya kiti na yoki batu nyonso batu. Vivant Zela o reçoit parole na yo papa. Tikela eta na ya luba. Ngana zo rafraîchir les mémoires. Bilbao Zela ndo na ngai. Bilbao Zela. Na lobby boy, na défendre mututé. Na lobby kaka, nous devons protéger nos musiciens, nos artistes na biso. Tu fais la déclaration monsieur Cezalara, ero lo bango, même muto tangi na ba penser monsieur souter au moment na réunion, a za place na cha lokoloté, au moment. Dans la sens wana, muto a mutu. Donc continuez na Bilbao, poto ke na biso musikati. Ngana lobby boy. Apa muto kokima c'est kakol. Mais ba o ba kimi so tali ba ane o ba sali. Ba leki al frère na bata. Ba dinara ba sali ba umeli ba sali ba plus de 10 ans je crois. Ozomona ba te o ba kimi ba umeli ba jino base ba beti ba umeli. Mais hier so bo memi sikoyo. Akolinga ko ume akokende frère. Akokende. Ozomona ba dinara to pesi ba ba chance. Biso to bundi pona dinara mais ye wana bosane ke yo busol. Oswana kana ngosolo ba boye pona ba Michigan pona ba tuwana oloba ngana yebi yo bien. Mais suka de sevayo abe yo ta ko venga to bien loko rien tali pour tout il s'en fout. Orchestre nega zana solide bata simara za solo mais liboso orchestre za bien. Designer aza faux chanteur te. Designer aza bon aza toujours na gamme. Abe asa ba force note ayaka air normal en respectant ba norme orchestre azana air so ba bi air boy ayakuto avant air wana. Donc azana aligina musala na ye donc faut pesa chance tous l'album ebima to yokaye JDT manda banda olinga ete na El Paris a bengo faux chanteur a sa mari pour la dit ah jo yemba te mais so tali JDT lelo azana ba tili ko le commande chance ayembe atiki ba voko ebele ko le commande chance JDT mais na El Paris banda olinga ete si bandima ayekeno maison mère bandima basedaki ye donc faut pas koloba babindo bauta orchestre nini mais babindo bala banzembo atika nzembo kitoko bavocal kutu koloba te donc cela veut dire totika ngana kojuge na album na biloko na ye moko peut-être po aza na caché ya maison mère te na bamiche yango na peut-être bomonake baza bafaux chanteur ou bien bakoka te po basala bacaché na bango mais totika mpo na chute na ngai nasepeli kaka ndenge nalingaki zero ndenge atiki ba miziki ya komedi wana lokwa Fabregas abandi koyemba pena mabiyala penza po ata na voix wana atika babiloko wana lokwa Fabregas ya komedi wana te ayemba pena nasepeli po atika na caché wana pena ya mabiyala donc elo nasepeli kaka yango wana donc botika bana wana bayebi koyemba botika la vie entraîneur ye moko chance wa biso c'est album poto critiquer album ezali roi match le roi mondial tant to yoka bango vie pani o chaki mais na minute to tika entraîner moi autre travailler na bango merci La vie Zela Vedes Van Vedes boma moto ko tana se Vedes yo artiste kokota biloka ba fanatique te Vedes fanatique ko boya o lelo bya olinga yo ozomona kokota biloko te s'il te plaît Van kokota biloko ya ba fanatique te kumema mape na nini ya ba fanatique te fanatique lelo sepeli na ote lobi soka monique te na sala ki erreur a changer na ye mais aux artistes il faut oyer bakaka ko se positionner Vedes OK la vie continue Tombe du ciel okosala na yo zani patient ayoka yo Yo ça no synthèse kat poto eba ba mni bo sole la vie
Oto ba pele ni to pesi la quoi. Yo sala na yo. Akoya. Parce que la moni est les pousse na sinon. Ouais. Je suis battu belé. Ah ouais, na ebi ke batu bazaki belé. Avant tomber du ciel, à sala synthèse, ba pour partager ko ba kota ko. Maman, les gens, besoin la boue. Bon, ça va cadeau vous partager. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes amis, je vous dis, avec toute sincérité, j'ai parlé avec le roi de la forêt, n'a pas point où on a la monarchie, et c'est là qui réalité. Dans celui-là qui point à bas chanteur, quand on est toujours au bas, dans celui-là qui point à bas chanteur, dans celui-là qui point. On moutina a de souga maboko na douche quoi. J'ai trouvé nos kanga micro. En tout cas, mais sur le point, il y a bassiste. Dans sur le point, il y a soliste. Surtout mingi na solo la ki ezalaki, c'est parce que ndenge to solo la ki ngai na kakol. Tant que na mikili na ku otozwaki eraginde mususu. Et puis sur le terrain pe okuta na makamususu. Sur le terrain son habit okuta na makamususu, ilingo lakisake. Tant que solo la ki déjà na kakol na mikili ezalaki. Tant na kozonga Congo, musique ezali batu o ba occuper place wana ezali tapis rouge na na Angola solo bango nde ba occuper solo. Et puis na débit ezalaki sikoyo ke tapis rouge azalaki te. Tapis rouge azalaki te a voyageaki. Kakola yebisenga ke akendaki quelque part a kozonga. Amsou a parlé sur la suspension pour na ndeba ke no beta libanda sans que orchestre et bon les gagi. Sikoyo na ndenge ya ba soliste partage o banozala ndenge nini e banozala ki oya beti muninga beti tikeli muninga poto banda kotala banani ba kosimba o satire ya omoni na débit ezalaki Angola solo abetaki mingi do ba pesa ki e privilège ya kobeta mingi. Mais na ndenge ya kobeta mingi o abetaki wana bazape na batu musufu ba meka. Yango ba mekaki batu mususu nga sikoyo tango na solo na kakola yebisinga te benga le roi de la forêt yemoko. Na bengi le roi de la forêt to sololi. Na tuni ba point oyo batu bazo se lamenter na mingi. Tozongina na point ya Michigan. Mes amis, ba oyo balinga Michigan, ba oyo basepela na Michigan, le roi de la forêt linga Michigan mingi. Mais azo sentir négligence makasi de la part ya Michigan. Tozo lobela Michigan awawa na marque ya bien, mais ezobi malokola neti ba papi kakol bazo sala ye banko. Eza ba papi kakol te ba osala ye banko. Eza ye moko nde mutu azo se discipliner te. Le roi ataki limite ya air d'arrivée pour na ba musicien na répétition. Ba musicien faut koma 12 heures. Atiki loi et pas ba équipe ya sécurité qui mutu onyo sokoya après 12 heures à côté. Mais Michigan a eu 14 heures. Sécurité peut ébisser que non, loi eza awa, mutu yo akoya après 12 heures à côté. Tombe di Selmambolo be salamaki kan. Makamuna zolo ba esalamaki semaine oyo uchi koleka oyo. Okay. Ouais. Sikoyo, mweba kotisa ye ezate. A créé ki moi désordre ya bunda kaka. Mutu fo ya bundisa kaka ezaki nani, il faut bundisa Gero. Gero star. Ouais. Faut bunda kaka. Dans la minute oyo, Michigan azana suspension. Bon, mon été mikolo yo, azana suspension ya 3 semaines.
soki esili akozonga me ntango akozonga fo oyebisa Tombé du ciel. ete Yo sololaki, il faut tout na ba question boye pour que yo zo éclaircir biso. bien sûr Solo na Vincent ke ye Michigan zoi alubei ka fa bundisa jero. Na problème ni bazwa ki na jero pa bundisa. problème ina jero bazwi na bango problème te kasi poste wana oyo bango baza nango na minute oyo eza secteur ba deuxième voie non Ouais. poste wana eza secteur ya ba deuxième voie donc soki Michigan azaki Ye azwi jero mobobe na ya betaka ye. Ya ye fo beta kaka jero bon wana sikoyo tokobenga jero mpe na émission to yo sikoyo olobaka nango to ozalaka trop sango osalaki ye nini wana sikoyo fo koluka jero donc voilà, c'était ça Michigan très fâché asilikaki vraiment asilikaki makasi ekendaki bongo yango lero alobaki ntima boyede mpena bosola na bamusicien bopesa o mwa baconseil mwa baorientation bayebake musique ezokende na forme oyo me biso tokende nango mabe to ede ye lero azosenga biso bafanatique to ede ye abi ntima yebisa bafani boyede mouvement atuni ye me habite boyede mouvement parce que Michigan aza le seul musicien oyo bon kolinga mingi c'est trop dire mais na langage oyo appliquaki na component eza le seul musicien oyo nalingaka ye mingi natikela ye banzembo nanga ebele ayemba natikela ye baresponsabilité ya banzembo nanga ebele ayemba mais azo se discipliner te donc problème eza wana eza ya indiscipline point ya Michigan yango wana na yede soki question ezali vana leka na point mosusu bon tombé disa na ngana lobabu ouais par rapport à mambo ya Michigan mais répétition mambo bolo bisami semaine passée c'est que ça m'a na répétition coulisses ya mardi et ça m'a na répétition coulisses ya mwana mona nité na ba répétition o nyoso mibale non mercredi azaki na podium na mercredi azaki na podium oui ayembaki nzembo moko kaka ok bon jelinda ayembi te bon on a sololaki na les rois de la forêt na ndenge a expliquaki tant batiaki répétition ya 12 heures on a eu des choses ezalaki nini omena yebi ke na nga na sololi na les rois de la forêt ezalaki à 20 heures alors tant on beta lisolo wana nga na lobi bongo c'est parce que ba fanatique bazaki na accès natalaki répétition ya mercredi te natalaki répétition ya jeudi nde namonaki ye te mais bafanatique bandeki kogangaganga ya mercredi ayembe nzembo moko yango moni bato mosusu bamonaki ye te bato ebele mpe mercredi lokola bamonaki te mazalaki ok donc voilà le roi asengi kaka na biso bafanatique to ede ye mpona bamusicien oyo bazorespecte baloi ya orchestre te toleki wana ezalaki mpona Michigan naye kotuna ye point ya Angola solo le roi outi kobeta na Angola solo na Grand Arena aza déjà professionnel po abetila na salle ya monene makiti na Congo bato baozelake okopesa ye bacharge ya orchestration mais fallait ba partager ata banzembo eza wana oyo abeti ata parce que musicien aza wana fo abeti ata nzembo moko to mibale po ase sentir kaza na kati ya orchestre soki aye répétition mobimba abeti te ezosala sale te ndeni bokobeta 8 chansons to 6 chansons mais moto aza wana ata nzembo moko ayembi te abeti te lero ayebisa ye nga boye Angola solo c'est un bon soliste mais azana nous na 50% ya lakini mais 50% mosusu eza bien donc ezala banzembo mosusu abeta yango mpena abeti yango bien soki abeti yango interprétation makambo mosusu bien mazala banzembo mosusu soki interpréta oyo bomona penaki awa ezokoma te mais du fait que ezokoma te il fallait ye acede mazocede te azocontinue kaka donc azoforce kaka abeta yango mais ezokoma te yango omona bato bakomona kazorate basinga po azoforce na eloko ayebi te azorate na basinga natiaki ye nano pembeni totala nano tapis rouge na Vedez ndenge bazobeta mais je t'assure que Vedez na tapis rouge baza ba bon soliste
VDS kuta yaka soliste mais to tindaka ina mi solo po bato musu bazala ki wana osomona c'est un bon oyo tozana bango na posa ba beta penda po mouvement oyo ekene vrai ngabe na bi oh na ndaki VDS abeta ki vrai na répétition ya jeudi abi omoni répétition jeudi les gars kitoko VDS abeta kitoko donc mikolo yo bango ne mibale bazo beta donc lingola saki angola solo bon réclamer mingi te bo peseka ba conseil parce que lokola a pointé déjà deux personnes on ba beta nanu to yo kana deux personnes on ba beta nanu to tika nanu angola pema soki angola a travaillé sous ma case a travaillé bien a kozonga to koyoka epe lisusu mais bango nyonso misatu asa na posa na bango do ba soliste ya wenge bango wana siko tombe disela ouais toyebi wenge na biso nde fonctionnaire ozoloba ke non topesa angola solo a travailler au moment où a na chance peta zobeta so na wenge déjà sozo mataka te zobeta te eza lokwa bazo kunda o déjà siko toyeba ndeni ke travail ni mati toyeba yesu kazo répéter na ba répétition tozomona ye bazo kabula banzembo tozomona ke non akomo sala effort ya komata mais tant que a mata te ndeti semaine passée il n'a pas travaillé ndeti jeudi azaki pété concert ebeta mina banda lobby azaki te mais il est à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe réellement, même dans la répétition? Au plus, bateau pas ça n'a raté, ils ont la répétition, ils ont la concert. La répétition, bateau ça là, na bango nyonso batanda miona, bateau kabula na bateau. C'est normal parce que c'est la répétition. Mais qu'est-ce qui fait que même la répétition, azo matana podium te? Oyo siko tozi yango na c'est un truc, c'est un point à noter. C'est-à-dire soki tolingi moto a travaillé makasi il faut totikela ye l'exercice c'est-à-dire ata na répétition nzembo moko abeta obino boyebi ke nzembo ya répéta exactement po tomona kazo oui tomona kazo mata po tomona kazo mata wana na vu yango wana na tuna question puis de misela papa zela malembe papa panel eza ya makele te kanga no miko donc point wana na vu yango na noter yango na kozongela bango parce nga bayebisika na sola na bino lokola na yeko sola na bino ba point o bino ezo sala lokola neti disconvergence nga na otsango pembeni yango na kozongela te botala nanu point oyo bolinga bo parce que soki mutu de ba fan déjà ba fan jona bazolobi ke pona artiste wana kozomona elinga se bazomona kaka mabete bazomona na mabene pezali na malamu na pezali donc asa na moi Pierre na ye moko boya zo apporter lisusu na kati ya mouvement. Donc on a vu on a tiré un bon note quoi. Voilà. Ou yango la solo. Donc point na bango yango wana. La vie apparemment ça na mention par rapport à yango la solo. OK la vie. Merci Boussol. Ngana ina lobaboye Boussol. Omoni entre biso ba fanatique na de la forêt. Nani vraiment oyo aza na souci yake asala eloko moya ya kitoko po orchestre ne eza ekende liboso c'est de la forêt à première position. Vous croyez vraiment que de la forêt les Angola solo azobeta solo ne kitoko ata inconvénient mo rezate de la forêt ape misaye pour acha batimisu na place wana vraiment. Non, so bon de la forêt hein azu mutu taso ache mupanzi ache nan mutu muso abeta na place na de la forêt yebi. Pour orchestre eza ya ye, mutu adepasaka mbongo eza ya ye. Akolinga te ke orchestre na ezinda. Akolinga te? So moni asali bongo seke ayebi ke Angola solo nano eska ya zo lingela akoma. Oyebi eza na biloko mibale simbaka wenge maison mère. Ezali Papi Kako na soliste. Biloko mibale wana pa ba chanteur hein. Biloko mibale wana Papi Kako na soliste ya onte simbaka mouvement. Soki siko Papi Kako côté ne problème ezate. Mais ce que soliste azoko mananu te. Il faut pas me kabango. Menga pona ngai na yoka tapis rouge. Na yoka Angola. Et loko Angola zaka un avantage pour abeta panini Arena Grand Paris. Mais soko che tapis rouge, ou che Angola. Tapis rouge azana avance koleka Angola. Merci beaucoup. Tapis rouge moi na auto tapis rouge. Donc ça veut dire que en plus van mi soliste. Bokabola ratate. Fouille la musayo. Pour la que non nini ba job ba obeta ba zolia guitare na minute ba obeta kana maboko nga na zanango faut na s'améliorer
Alfred Alongo lisusu bazongi sur wana la première répétition. Ba biso tika na ofana beta solo. Ata yo moko. Bilo wana ndo soso compagne kate. Donc pour nga suna tapis rouge. Ba ne mo na ngula. Donc ndé bembe na sida. Nana o aider muninga. Donc nga pour nga ba mi balé ba ndenge moko. Ba tike de afani solo. Pour l'instant pour nga va na interpréter bien ko leka bango nyoso. Après Van aumeli na obeta mi solo oyebi na bumsa et puis na musique so vandeli instrument mon boy aumeli nango pour que s'adapter na mususu fait sengo travailler en mususu. Mais Van a s'adapter facilement na solo par rapport ya muto abeta ka solo. Est-ce que vous trouvez le quoi la normal? Van il est intelligent. So botike l'espace et belé à taille au travail à combler vite bien par rapport à bateau ba mitou makas. Bino boa soliste mutoda mi soliste a interprété mieux que Bino, c'est ça normal. Parce que to bando la bango jusqu'à quand Boussole Van Aza grand soliste ayaki nde wenge ayekuta poste wana ba soliste bazalaki ebele wana il s'est éclipsé a commis mi solo Robert est grand soliste mais tombé du ciel on a zo babongo bozela pardon son dans le babongo lexini un mi soliste au départ c'est un soliste. C'est un soliste. Un mi soliste. Au départ, c'est un soliste. C'est tout bien. Tout d'abord, bonsoir, bonjour, ça ne doit pas y afficher le rêve, peut-être pas. D'abord, le bara qui ngai po na ngai soliste mo kazani wanate. Donc, na suki tsepe tapi ou suki nan bango tuana. Même Van aza donc aza ko po na ngai bon habiter na monopole ya voilà non. Zaka ba bon nde na yo kane na omona soliste penda ki ya wenge penda soliste ya wera pour na ngala bango toi je peux vous choquer dans Angola solo azo zanga ne choquer bisoté za vi na yo. OK merci Angola solo pour na ngala azo zanga ne un bon c'est-à-dire un bon encadré donc c'est-à-dire grand soliste moko boye pembe na ye pour alaxa ba c'est-à-dire ba ligne moko boye ba biloko moko boye o azo zanga mais côté na solo et puis à la peine pour pesu ya réglage ya selonga ya réglage ya solo mais beta ka solo makasi donc loko o ka zanga kaka donc c'est un bon soliste moko boye ba travailler na ye pour apaiser banine mais les restes wana bazo beta ba solo mais bazo mériter ba soliste penza ya werati o na ki to bina pela solo beta baza wana ti donc voilà quoi merci j'ai tout bien non. Mais les flammes avandaka na japonais. Tango vanda na mutu ndeti yo boy même na boulot. Tango ba tshele mutu moko boy ba kumisaki na musala. Boane même poste faut talaka ye. Asala ka ndenge ba faiblesse neza wapi. Ah bon, ninga sala bo senga pela ko sala ngalo boy. Ngashko na multiplier sous mayele ko likaye. Obimi meilleur, ezala ka bongo. Ezati au moins j'ai tous là continuer. Wa ba komo yeko liso kita, faut même se ko kanga awa, faut sala boy. Non. Wa ba komo yeko liso awa kaka van tanga juste solo. Et là liboso ando lobani na la panel moi lobi. Et là reso bomanga sakaka réglage ceux qui sont oyo Alfred ando bimisa. Na on nga fona non quand ça mort, ceux qui na sombia ngokaka, c'est bon. Avant ni Alfred a compris que Alfred a dit ça va sommer au bout. C'est ça la pédale mo ba cha. Au moni Alfred il est dans bêta. Alfred a la pédale originale. Il en est soit chango boy sont changé. Yebi ça la qui de attirer nini la leçon Alfred. Et le wana ali batterie bibei papa. Ah. Yo mona on vite à cité batterie bibei. Tomber 17 continue. Seigneur Jésus. Ok. Tous les qui ngana lobi boy na ko intervenir na point wana oyo surtout azondi ma ba soliste wana te mengai na zoloba oyo le roi ayebisi ngai. Alobi va na tapis rouge ba maman na soliste. Ba do ba bon soliste pour tout ça bango pour le moment. Et donc aloba ki yango wana. De sauter na point wana na si plan point wana et ça te na lobi bon faut tika la bon on a vu que ba débé continue ngo du boussole ko a regarder point ça mpanzi on a tie wana a mona ko mo a ke de bien ça de ko développer yango les choses. Alors toye na ngambu ya ba chanteur
na ngambo ya ba chanteur na tie entre autres bidinara nano bi Michige sina lobeli Designer. te Michige sina Designer. lobeli te esko na ngambo ya designer le roi alobi boy designer o bozomona eza ndenge oyo ba fanatique bazokanisa te c'est un bon chanteur arataka vocal te abimaka organe mpe te asalaka mpe demi-ton te donc soki otikeli ye responsabilité ya nzembo asalaka tu ayemba yango vrai bino bato boyokaka moto asali organe ngana nayoki yango te mais eloko ya yebisa ngai yango wana yango ngai mpe nazoyebisa bino donc le roi lobi designer wana aza discipliné akimaka répétition te azalaka toujours ponctuel donc tant ba chef batie ye a se présentaka sikoyo ponga na tuneke me batu bazo déclarer designer mais yo ozo utiliser kaka au détriment ya batu mususu do point de vue ya designer yango wana pesaki Tombé du ciel. oui Bousson Pour nos membres designer. Hein? Certes, il est ponctuel, il est aligné Moussala Nae, Ayak avant. Mais mes hommes, les orchestres, c'est une méritocratie. Vous comprenez? Na longol non kochaye ndetina Michigan, tolobi ke Michigan da négligent na Moussala. Est-ce que na deuxième équipe wana o bayaka uta avant ko leka bango nyonso ya première équipe, toyebi bongi de fonctionner. Ouais. Ba deuxiémiste baza wana. Ba meka bango te pona nini. Raison o ya pesi wana eza ya solo te. Okay. La vraie raison oyo designer azawana ba commissaire titulaire après inongo na mpandi wana. La vraie raison ça designer azo memande bato bazoya na mbongo na maison mère bato baoya na ba quelque chose na maison mère. Na continuer na moni pe cordon asena kotia wa na continuer comme ça va aller de continuer. Aye ko pesa point le roi ko pesa point ya ba terroriste ba première fois na biso. Aye ko beta lisolo ya Arca na lisolo ya Miché alobi boy Alex Ntima ba musicien wana Miché Arca baza ba maman na musicien nga na ebisi le roi yo mdolo biango mengai na komona boye na monaki place Miché aza danser te Alex Tombé du Senga na molo so na faire partie so na été na zemi so boselo Ntima le roi ebisi ngai ke petit wana aza vrai chanteur sauf que aye na voix na ye donc aye na voix o wenge ye bakati donc c'est-à-dire aye na voix na ye moko unique mais na orientation ya ba voix petit wana ayebi musique ozomona donc petit wana ayebi musique bozela ye bokoyoka ye Tombé du ciel. Ouais. Na posé aux questions. Petit wana obi quelqu'un na tamuki boye. Abeti na orchestre bile. Nani Miché. Ouais, mais when musicien ko di accordo wa senga ngo na yeba gere na sima. Mais yoka siko question na posé o. Na orchestre aleki. Oyebi ata na solo vocal ni. Alex, tiko ko silamaka. Boyebeli ayembi nini ke non et attirer biso. Mais oyebi pas banani pas babina filé pas ba fabrica ça kende boye ayembi nini busol oyebi ke bana wenge bayoka ba musique mususu te hein bana wenge ngai Ntima Pecho wana kayaka jour liboso na baka Pecho aza un très bon chanteur. Ouais. Mais sikoyo tozo kaye faux chanteur parce que ba otia Pecho dans une même on a bayi par rapport à designer. Parce que bali ko utiliser ye mabe ba vocal o ba linga sala akosala onka mabe donc ba mone kaka faux baza aza bon ye kaka ke ba lukela nzela moko boye pour afanda asa blo moko boye ndike ba bananyo ba onanyo ex ministre Kofi Olomide ba mirage ana maye de mende sikoyo j'ai tout bien ouais bon coach na niveau mirage te te na lobi ba non asala ba na ba zela non j'ai tout bien
biloko wana de ya na maison mère ebolotin aya na cachet mote tika exister na cachet wingi banda wingi d'ensemble ti ndenge maison mère ça la créé aya na voix na emo na style na emo na ba style ya baloko ba style ya banini wana a côté son na maison mère ebolotin mais esimba s'imposant nango Boussole, Nias Moro de Gonanga, pardon. Zela nanu. Et boloté là, à côté, il y a pas de vocal, il y a pas fait hériter. Il y a pas fait hériter, donc il doit pas faire, et depuis il y a pas la cause tête. Ah, ça là, on est. Bon, et bon, il y a la deuxième fois, il y a Michel, et boloté la deuxième fois. Mais il y a pas au PC, il y a pas fait, il y a pas Emilia. C'est pas la première fois. Est-ce qu'il y a un terroriste? La première fois, terroriste, ah, ça là, on est. J'ai tout combo tanginde leki makasi mirage. Non. Non, mais nga na lobby te kaza lokola mirage. Na lobby azana ba lignée wana. Il fallait même azana ba biloko moko boye wana na lobby te ke non ndeko na ngai. Ah, papa na ngai. Non ta yebi ko ndeko na ngai. Kasi mutu na aza bon, ezali kaka ke soki azwi nde place na ye, mais ba vocal o ba opesa ye. Aba kosala nkaka na ndenge na ye pi aba baka faux chanter. Nia ça dit place wana. Ceux qui bateau ça là bien bazar pourquoi faut pas passer? Ah mais pourquoi c'est bien pas passer? Qu'est-ce que? Alors siko bateau ba déclarer kaka. Vraiment. Bolim sanga na ibi bino parole. Ngana sala moi intervention et à nini nti malobi pour na mambo designer. Moi on pense ndeza bongo. La musique est musique où musique est peu produit au mutu a présenté par ya ba fan, ça dit ba fan ba lokwa ba client au monde. Donc so ki fan oyo to client o amesa na osombela o eloko oyo teka azo yebisa que eloko oyo tekela ngai qualité ozaki nango liboso ça soubiente il faut revoir coinsister car eloko wana eza bien alors que ni client na yo oya sombela ko eloko wana zo mona ke eloko eza soubiente c'est demeurer dans l'erreur et c'est pas bon au monde les autres orchestre neti makambo nti molobi wana ya keno designer ayaka na ba groupe poisson c'est bon ko yana ba groupe poisson mais est-ce que zo pese droit ya banda ko boya ko pesa baninga micro même na nini na répétition te wana boussole mdalobi gayaka na groupe poisson ngaide wana boussole. Non, boussole, bilo boussole à lobby, so landi bi mona ke boussole aza d'accord te na yo. Au monde. Mais à lobby ka ke oui, ko yana ko poisson za mabete. OK, c'est ndeza bongo. To na repé c'est exemple peut-être ya neti ya héritier. C'est héritier tango ya ke OK, ça na ba groupe poisson. OK, c'est edaki na président nini na impact ba pesa ki pour créer ba relation. Exactement. Ok, c'est créer et aider les catholiques à avoir une relation bien, na ba jiro ba avoir une relation bien, que ko jwa mutu mo boye, bino mo bo mona ke, biso ba consommateur, to mona ke za mabe. Soit boye ba ok c'est vie azo peso rapport au ba pesier. C'est pas bon. Vie azo yebso makambo yo ba yebisi. Vie yemo aya virus. Ngane nazo sola na bino. Na kozongela esu na yebi seke non makambo lobi wana ba fanatique ba ndimi yango te. Donc ndenge za bongo exemple eza moko. Vie ka mutep sa ko chinois za grand chanteur. Ba na Londres kuna ka nani comme nani comme nani café room. Ayembi déjà na bokese. Chinois ba jouer wa pa ke bina. Abini na clip ya kanda bongo man yo kana mutu mobile. Alors, pour ça, ma caméra quoi? Yo penda grand chanteur que go pas ya kanda bon. Est-ce que biso neto za bo mutu mota zo ba ke ba longola comme na designer na orchestre. Mais après ça peut ba ninga espace ba ndeko langa. Donc orchestre to mona na ndenge biso moko ba fana parce que orchestre ngoto ba non le lote. To ebi ne fonctionnera. Tout le monde a qui est normal. Et ça que le roi bon qui ça zo senga na magique. Au monde. Toke pa ya nani Miché. Oza surprenant que Miché aleki ouragan en yem. C'est ça on a tout le temps. Hein? Miché aleki ouragan, Miché aleki même ka chikapa aleki chikapa en yem. Chikapa. Chikapa. Ya ye kara siko yo akomo zo espace belé ko le kabaninga. Est-ce que kamba ba soliste? Moi je pense que ndenge na lobby ba soliste na biso baza dans les bons
mais sauf que baza na minute na ba komi na niveau auto lingela ba monter. Alors, non que bango ba signer quoi ba signer contrat mo boy na ya poli. Mais pourquoi ba ko japonais avec ça ba signer contrat na ya ta une année à faire travailler bango? Tout le monde. Azozala wana juste pour na kolanda. Yoka ki fa ba signer contrat na nani? Na poli na ya poli star. Que japonais et d'après flamme trop. Non, japonais comme pas la piate. Wa koma kuna japonais kuta aida ki ata makaba pecho dans Londres wana. Japonais comme pas la pia, azai pas la pia, kota orchestre kuna koma kuna. Oh, ah OK. Na eba ite ka kota kuna. Donc c'est juste ça que luka mutu mo boye de bango et puis bango ba joake ba changer de forme ba komi ba soliste, il faut pas travailler. Parce qu'on peut tout dire. Flamme et comment il quoi moni bato bazalo quoi que non. Ole kai na tongo kuti au beta guitare, il na après-midi kuti ka beta guitare. So ba ngi bazo performance ba ça bongo. So ezaka ki ba ya ka. Il doit vraiment travailler. Donc eza na ngo lo eza na ngo magie te ke o baba no ba o ba Alfred ba sonde non. Ezaka ba zaki tout le temps na musala wana. Bango ba comprendre que ba na charge a wenge ba okoka na bango. Mais ba baksande en forgeant on devient forgeron. Oui, au monde. Nga je pense que pourquoi Van na mona ki il peut aller très loin. Nga na croire na ye. Par rapport à intelligent masterana azobeta azobunda bena vous sentez que a autre volonté na msala au monde donc ba comme ça ngoka ne ba match ba air na bango travail eza pour l'intérêt na bango même na tapis rouge wana donc on angola na loba na ngati sina loba déjà donc deuxième né azalaki awa alobi deuxième équipe wana faut kolongola bango na nyonso bazongi na ndako chez bango mais oui to recruter na bato ya sika. Tima eloko ona mais eloko ona lo bango te ambrier biso oloba ngo je te beni oloba ngo ti esa wana baso ambrier biso balongola nanu deuxième équipe bango deuxième équipe ekufi Ozana raison ngana tala ka la répétition hein on va répéter deuxième équipe wana ton ba répéter eza na tala mo to ko dénicher fan mo ka lobby parce que baso toujours puiser na deuxième équipe hein toujours ka ba tali bando ba ke bango mbaga yembi to bato ba o ezali ke pona ngai il faut ba dissoudre ba dissoudre nanu yango alibake so équipe ya sika. Mais cordon on a vu que même na Vodacom balobi c'est pas la voix ce sont les votes. Mais les votes on doit bien pas pour le vote yango bando to andi voter awa moins to voter muto bato ba chele biso cool na vote ne ba pour papa chéri to ga ngana loba boye ikolo depuis ba Michel bakimi na poto nde tozongeli makambo ya komona moi faillite ko tetali koyemba po déjà kora laisser vandaki kitoko na ba concert bien moi faillite ezo mona na depuis ba Michel mosusu bazaki na maison mère wana bakimi baki nde tokombo remarquer moi ba faillite wana ekomi ya ba kora les ana ngo bazo yemba mais odo sentir kaka maison mère na biso ebetaka boye te proposition eza boye ngana ngana proposer boye soki bato bakamaka bazoyoka tokota nanu maki bamusicien oyo baoti kointégrer maison mère sikoyo basalaki bateste na mona bazoyembana bazwa nanu couleur ya orchestre nanu bazwi couleur ya orchestre te ndenge ezalaka yobe champion ndenge ezalaka te pour nga na monaki ba pesa biso le meilleur pour le meilleur il fallait ba bomba bango nanu yango moni awa to senga igo ba mesusu bazoboya igo moi je ne comprends pas biso ba fa la maison mère parce que yé monte déjà ka répétition je suis convaincu que là il faut titre de ça OK ouais oh papa Israël te Israël OK oui ça papa Israël